Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Ayambi, secrétaire général adjoint des Nations Unies, Basololi Masolo, il y a insécurité, il y a Est de la République démocratique du Congo. 5 ans SSC, toujours na compte, il y a tourné, il y a dialogue pastoral, Bakiti, na Brazzaville, comme le président Denis Sassou Nguesso, pour na Kosolola, na Maimatali Kimia, il y a Est, il y a République démocratique du Congo, puis na région, il y a Grand Lac. Yekaba aseka mukenyenga mumayo nzete towela nini mbote batata ba mama bilenge partout bisika bozwami tofongola édition ya mukolo ya lelo na elema oyo. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Ayambi, secrétaire général adjoint ya Nations Unies Basololi Masolo pour na koyeba kokotisa kimia na Est ya République démocratique du Congo. Tous les détails dans commentaire ya Jimmy Mukendi. Nous avons une plateforme aujourd'hui sur la base de laquelle nous allons travailler. C'est la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Ayambi, jeudi, na cité de l'Union africaine, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies au Atali Makambuya, paix, discussion, na bango ezaki basé essentiellement sur crise sanitaire oyo ezali ko persister na Est ya République démocratique du Congo, mettant en avant nécessité à kochana se pe ko relancer processus diplomatique oyo ezalaki déjà en cours. La Croix a souligné importance, il y a résolution 2773, il y a Conseil de sécurité des Nations Unies adopté à l'unanimité oyo ezali ko réaffirmer intégrité territoriale ya République démocratique du Congo, pe ezali ko appeler na mise en œuvre ya engagement prise na cadre ya processus ya Luanda pe ya Nairobi, a insisté sur nécessité ya convergence ya action pour na ko opérationnaliser ba résolution wana nyonso. Attentat oyo yenti ko salema lelo na Bukavu na meeting il y a M23 et rappeler urgence, il y a des marches wana. Nyonso ezali ko renforcer importance, il y a respect, il y a application, il y a résolution wana na ba partie prenante nyonso. Musala nyonso ezali ko salema et sengeli nécessairement ezwa direction, il y a diplomatie, paix ya kimia et yokani. Ouais! Nécessité que soient mis en œuvre les engagements qui ont été pris dans le cadre des processus diplomatiques, notamment le processus de Luanda, mais aussi celui de Nairobi. 5 ans SSC Bakiti na Brazzaville et pas ya président Denis Sassou Nguesso pour na Kosolola. Na maimatali insécurité ya RDC pe na région ya Grand Lac baiba na kotia kimia ekota na kati ya RDC. Masolo na bango ebandaki na président ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakei komona président ya Rwanda Paul Kagame pe bamonaki William Ruto ya Kenya. Ba évêque oyo bazali kotambola pona masolo ya kimia bakei komona sikoyo président ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso oyo ayambaki délégation na bango composé na ba membre ya senkona ya SSC oyo bazali kosala makambo na tina ya pacte pour la paix na kimia na région ya Grand Lac Mobimba. Sassou Nguesso azali considéré pour na bango comme un acteur non négligeable yango wana ba évêque ba décidaki kokutana na ye. Pona Monseigneur Cholé baye kosenga expérience ya Denis Sassou Nguesso na makambo ya facilitation pe kosangisa bana ya Afrique autour d'une table. Asengi président ya Congo Brazzaville asangisela bango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Paul Kagame po manduki etika kolela na Est ya République démocratique du Congo. Selon Donatien Cholé, Sassou azalaka na masolo ya Saint-Titi, azalaka pe kopesa conseil na Kojo na masolo ya dialogue, azali vraiment référence ya makasi po na RDC na tina ya kimia. Amoni initiative yango malamu pe apesi ba conseil acquis des droits. Po na pasteur Eric Senga, porte-parole ya SSC, abakisi que souci oyo ezali awa makasi ezali mingi koluka ko vivre ensemble. Problème oyo ezali na République démocratique du Congo
ezali ko toucher d'une manière ou d'une autre directement à 9 voisins oyo tozalaka na bango pamba te tozali peuple moko toza tangusu na ba tribu ekokana pe tozali tangusu na ba makambu eko se retrouver na ngambo yo to na ngambu mususu ndenge moko. Selon Eric Senga, masolo ya Luanda na Nairobi ndenge ba fusionné yango boye baye koluka président Sassou acha pe mayele na ye po abakisa sagesse na masolo ndenge ezali kotambola. Kasi il faut qu'on retenir que porte-parole ya gouvernement, ministre ya communication pe média Patrick Muyaya alobaki pe a précisaki bien processus ya Luanda na ya Nairobi etikala kozala fusionné te pe kozala fusionné te pamba te ezali des démarches différentes partout dans le monde. Tant bazali koloba processus bazali kotanga ya Luanda à part ya Nairobi à part. Ya Luanda ezali ko concerner RDC na Rwanda, ya Nairobi ezali ko concerner RDC na ba groupe rebelle. Sikoyo tondi melaba évêque to gouvernement avoir ndenge makambo ezali ko salema mutu na mutu azali na façon na ye ya komonela masolo. Tozotalela, tozako jimele. Stigmation ya baswahiliphone na RDC oyo ezalaki communiqué ya Monseigneur Donance Chole asalaki ministre ya intérieur Jacquemaine Chabani abengisaki ye pona komema ba preuve na makambo oyo ye alobaki pona kointoxiquer ba congolais te bakende na révolte ya kokabwana ezala o swahiliphone o mungala o mukongo alingi makambo wana te tozwa ba détail na elima ya Jimmy Mukendi. Une association aussi importante et respectable comme la SENCO n'a pris le temps de rencontrer aucune autorité de la République, s'est précipité à faire un communiqué. Lettre, il y a invitation, il y a réunion de travail, oyo. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Luko a Tindeli, secrétaire général, il y a conférence épiscopale nationale, il y a Congo, Monseigneur Chole et Zaliko défrayé chronique. Base, il y a invitation yango, ils allaient communiquer officiel Oyo 5 ans et Salaki le 22 février 2025 Oyo Bazalaki ko dénoncer stigmatisation ya baswahiliphone na République démocratique du Congo. Yango babengisi Monseigneur Chole samedi le 1er mars 2025 na 11h na siège ya ministère ya intérieur na Lingwala. Basengi na ye amema ba preuve pona kofandisa maloba na bango notamment esika batu tope banani bazali ko stigmatiser baswahiliphone pe ba lakisa biso ba preuve ya ba victime. Ba information ba évêque ba kopesa à travers Monseigneur Chole yango wana nde ezali très nécessaire pona gouvernement ya République démocratique du Congo bazwa ba disposition pe ba mesure appropriée pour na ko garantir protection ya ba couche nyonso ya population concernée, enfin ya ko garantir cohésion nationale pe sociale na bien vivre ensemble ya ba race pe ba ethnie nyonso ya République démocratique du Congo. Lettre oyo ezali bongo signé na yemoko vice-premier ministre ministre ya intérieur Chabani Luko Biango Jacquemain. Des assassinats ciblés, aucun communiqué de cette organisation. Mais pour des rumeurs sur les réseaux sociaux, ils ont pris toutes leurs responsabilités pour jeter de l'huile sur le feu. Population kinoise batikala kisimate bango pe baregisaki concernant invitation oyo ministre ya intérieur Chabani Liko atilaki Monseigneur Donance Chole pona koyeba komema ba preuve ya communiqué oyo asalaki na date ya le 22. En tant que chrétien, Makambuya lobby, même si ça s'avère que ça yango mais on a sens parce que il est censé être au milieu du village, comme on le dit, l'église est au milieu du village. Moment tous autres traversés, Mbokeza na Bitumba, il fallait pas achaba makambu msusu na mitu ya batu pour dire que non, les swahiliphones sont stigmatisés, bazo beta bango ou soit bazo sala bango boy na boy. Donc, ils ont bien été, ils ont mabé. Parce que, mboka ndenge toza boye photos na bomoko o to benga na munguna abima na kati ya Congo. Siko, tango siko ye azoya ko tia lisusu
ma propos ya ndenge wana comme dire que non ba swalifone bazobeta bango net ba biso mususu awa toza ba relation ya makasi na ba swalifone. Alors tovandaka na bango toliaka na bango tozaka na bango chaque jour par rapport vie misala tosalaka ba relation tozo entretenir. Nani akolinga beta muswahili aza congolais reconnu na kati ya Congo. Nani akolinga beta na kati ya Congo comme dire quoi que non aza congolais ou bien eza ndenge nini. Non, ce qui agresse le Congo c'est pas les Swahiliphones, ce sont les Rwandais. Alors Donatien Chole pouvait dire que non, les Congolais attaquent les Rwandais et non les Congolais attaquent leurs propres Congolais Swahiliphones. Donc il fallait rectifier tir à l'Obassou Bongote en tant que Moussali Nzambe. Il fallait y makamuni yakoloba na kati ya population surtout na moment où tous autres traversé. Oh discours ya division ils en a place na ngote parce que tous en a kati ya koluka kimia. Tous en a kati ya koluka kimia. Kimia soke koti bisonyo sokozala bien. L'est de la République est impacté. Vous avez vu comment les Congolais se sont mobilisés comme un seul homme pour défendre leur patrie. Alors, ceux qui sont toujours côté na makambu ya ke non Swahili, Muluba, tout ça. On a les autres exceptions sima. Si c'est par le canal auquel Donatien Chole alinga côté sa tribalisme, ce n'est pas le moment. Il fallait que le moment où comme ça la makambouana, mais ce n'est pas le moment il y a le bango. Le bango pour profiter pour gagner quoi? Batika ba Congolais bavanda ensemble. Ba Congolais ba collaboraka, ba balanaka bikolo na bikolo. Alors kocha na mutu ke non ekolo mususu ezo beta mususu ou soit ezo linga mususu to bavanda pembeni, c'est pas bon. En gros message wana yé en tant que Moussala Nzambe alinga pesa kimia, alinga pesa alinga lobelango na douceur, alobelango na ndenge moko eboye ya bien. Mais modèle ya memeli yango a vérifier te le côté mbala moko o bazo beta ba Swahili, bazo benga na bango pour ba kende wapi. Parce que o mabele ya ba Swahili. Na kolandisa ma communiqué ya Senko. Tozomi tuna Senko à se réunir pour lancer communiqué wana ou bien mais c'est la belle chose la mukaka yemoko na tongo azui biloko na bilili na réseaux sociaux à lancer. Jusqu'alors biso ba congolais pe tozomi tuna na quartier nini na commune nini na ville nini na province nini incident wana isali nini esalemi. Ya solo soki incident oyana esalemi ndenge ba papa na biso ya Molimo Senko ba lobby eza ke tozo condamné yango. Soki pe ke incident wana esalemi te bango pe yesengeli mais c'est la belle chose les akende ko répondre ba pesa ba preuve soki ba preuve wana ezali l'état landela bato wana makambo tozobo ya pona division pona insécurité bato e basali makambo wana ifo bazala condamné. Soki mais c'est la belle chose les makambo wana za na ba preuve te na zomi tuna soki bazalaka na loi moko boye na assemblée ya ko couvrir ye soki ezate c'est un monsieur arrêté puisque na niveau nae avoir faire cette médiation là, cette communication là, c'est comme s'il est là aussi pour faire la propagande de l'insécurité, pour faire engrandir ou bien aggraver l'insécurité. Avant, en tant que dans son niveau, il ne peut pas faire un communiqué abusivement comme ça. Il faut d'abord vérifier. Et après avoir vérifié, il donne le communiqué. Voilà, à son rang, vraiment, si ce n'est pas vrai, il sera arrêté. Si c'est vrai aussi, il faut arrêter ceux-là qui font ce genre de choses-là et toujours interpeller les bandeko na biso ba Congolais, Moussouaïli azandeko, Mukongo azandeko, Mungala azandeko, Muluba azandeko, Musonge, Mutetela, Bayanzi, Batunyos baza bandeko. Briefing ya presse Salemaki na RTNC et pas ya ministre ya santé Dr Roger Kamba
oyo alobelaki maye mazali koleka na este ya RDC ndenge batu bazali kokufa tozwa ba détail na élément oyo nombre ya bato bakufi 500 morts oyo yambi na ba centre na biso bazokufa pona ba raison ebele raison liboso ezali bapota oyo baza nango bomoni lelo bauti ko lancer ba bombe 7 bakufi mbala moko ba mususu baye kokufa lelo bazokoma na hôpital po bazo tangisa makila na nzela po bapota na bango ya makasi po makambo ebele pe soki bakomi na hôpital tolobi awa ke bakisi ezosila kuna tolobi awa ke nombre ya bamédecin ya bainfirmière ezokoka te tosi tolobi awa ke bapanzi bahôpitaux na biso ebele donc nyonso wana ezosala ke bato bakufa me kobosana na pete nombre ya bablessé oyo na pesa 500 morts mais nalobaki que tozali na 5587 blessés oyo totangi na bahôpitaux na biso donc ebele bazobika mpona mosala ya bandeko na biso oyo bazosala mais ebele mpe bazokoma na bacondition moko oyo bakoki kobika te soki mutu lelo aza besoin ya oxygène na hôpital oyo basi babombarde esika oxygène ezali te esika électricité eza te moyen ya kopesa ye eza te ke toboyi ou bien bato na biso bazokoka te mais bacondition bato bazokomela eza bacondition te ya kobika donc yango wana ezoexplike banombre de mort mpe nalobi mpe na répété mikolo nyonso ezoleka tozoyamba 10 à 15 morts bato bazokoma epa blessé grave oyo bazokufa donc ça montre que besoin ya makila na deuxième question na yo ekosila te parce que blessé bazoya kaka parce que besoin ya makila eza kaka minene donc campagne il faut continuer yango yango na uti koloba ke soki mutu akanisi makambo ya effort de guerre ezaka kopesa mbongo te ya kopesa pe makila parce que wana ezali don direct et puis ezokoma tosi na uti koloba wa ke 1200 déjà ici ekomaki mais boyoki ke banzela eza milai yango wana mpe tozonégocier progressivement na bandeko na biso ya baorganisation internationale mpona kokomisa makambo nyonso oyo tu tozolokota mais eza te ke makila pamba bakisi mpe tozotinda awa nauti kopesa kaka mpona banombre ya bapoche ya makila oyo totindi mais tozotinda mpe bakisi nini koloba na bango merci. Voilà, merci monsieur le ministre. eyambo mpona kopesa makila il faut boyeba ke soki opesi makila lelo makila wana tokobomba yango 35 jours tokobomba yango 40 jours te deuxièmement soki tosi tobimisi yango na bafrigo il faut esala 3 jours ekosala 4 jours te donc kote moko ya kobongisa esika ya kobomba makila esika ya kozwa makila mpona kokenda nango tikuna nyonso wana nde tozosala po soki tozwi ka bamakila ekoya kofanda tokobebisa makila ya bandeko na biso te yango napesaki chiffre ya liboso ya 5000 bapota ezobakisama kaka lelo nayambaki ministre ya provincial ya Chopo po tosala na ye ndenge nini kuna epa na bango na Kisangani kuna ndenge nini bakozwa basi bazwi déjà 200 poches mais so bazwi yango sikoyo il faut totala na OMS ndenge nini ya kozwa yango komema yango kuna donc eza te ke tobengaka bato bokenda pesa makila tozobenga bato tolobi sikoyo bopesa na cinquantenaire na palais du peuple bokenda na Bandal esika tozobongisa sikoyo na baministre provinciaux mosusu ndenge nauti koloba lelo na ntongo nazalaki na ministre ya Chopo tozobongisa kuna po makila mosusu ebanda kouta kuna parce que il faut toti yango na malili toti yango na esika na transport na bacircuit oyo tozoluka ya couloir humanitaire donc eza te kaka kozwa makila bizuela donc tozozwa yango mpe makila wana il faut toyebaka eza malamu parce que soki topesi makila na nsima kuna mosala ezosalema poche par poche mpona koyeba ke oyo ekoki kokende oyo ekoki kokende te mais je voudrais en profiter pour rassurer bateau makila pratiquement nyonso eza malamu parce que niveau ya infection eza tellement mouké que makila tozotinda kuna ezali malamu pona besoin mosusu besoin ya liboso ezali ya bakisi na biloko ya kolia
mais wana sikoyo notamment pour na bilo ya kolia wana tozo tala na mama ya affaires sociales pour na kotala ndenge nini ya kopesa batoyo baza na pasi en tout cas ba mapinga na biso na ba famille na bango ndenge toko komisa bango biloko nyonso wana. Encore une fois toko sala ngo na désordre te po ya kopola te po ya kobeba te eza effort ya ba congolais toko bebisango te. Mais comme na uti koloba wa ministère de la santé na mikolo ezoya e kopesa bino nzela moko ya facile tokola kisabino que so sali boye obikisi soda moko yango wana tozobongisa soki ebeli malamu yango tokoyebisa bino. Porte-parole ya gouvernement Patrick Mouya ya ministre ya communication et médias yepe atikalaki simate na briefing oyo alobaki boye. Omoni lelo tenye changé. Président de la République asa pesa Kimbela. Yendaza commandant suprême ya ba front nyonso, y compris à front médiatique, y compris à front populaire. Parce que guerre au Congolais torola la kaka. Mukolo ba Rwandais barobima na territoire na biso pe barotika biso kimia. Message au torotinde la ba compatriotes nyonso. Ka bao baza na Canada te, bao baza na Paris te, bao baza na États-Unis te, ba Congolais nyonso bisika bazali na mokili. Batelema. Président de la République a ça le baki samedi, l'air azo solola na ba député ya Union Sacra le baki, nous devons rester debout. Yango tozo loba. Congolais Telema. Congolais Shimama, Congolais Jukai, hein? Congolais Telema, nde balobari pa na bino na Congo central. Et là kisi que ceux qui bisonyo soto telemi ndenge mokonzi ya mboka telemi. Et loko moko ekoki ko sala ma ezate. Et loko moko pe ekoki ko longa biso ezate. Yango tozo beta sete mingi. Bo landa biloko ya ba poison rwandais. Nazane sengo mingi tozaki na Suisse na maman première ministre o ba beti ba congolais ba beti lisolo ndenge nini bango moko ba koma ko déconstruire makambo ya lokuta. Neti makambo eleki mikolo ya ba Swahili. Jamais ezala. Jamais pe koki kozala. Kasi nyonso wana soki bozo mona. Boye ba ke ennemi baza déjà très malmené. Car il ne faut pas totika. Yango tozo continuer pe pression au plan diplomatique, au plan mapinga pe, mutwa ko sabinote, musala pe zo salama. Au plan judiciaire, bino moko bomonaki procureur à cour, au plan médiatique, o biso na bino tozo tele ma mikolonio, so pe na mikolozali ko ya toko kita terrain. Toko kita terrain poto kende ko limbolela ba Congolais bisika nyonso bazali. Ba détail ya bitumba o tozali nango. Tozaki na ministre Amin Awa a pesa kibino ba raison pourquoi Rwanda a continué kaka copier est RDC parce que moitié a budget na bango. Ezambonga moyibe utakawa. Nyonso wana tolingi to chango to cha point final yango ba continuer comme bazalaka toujours na ba complice na kati. Bazu ba complice na bango. Bolanda ki makanisi ya mokonzi mboka malamu. Na bitumbo tozanango pona kolonga yango malamu. Il faut bisonyo sotoza la soudé. Il faut bisonyo sotoza la uni na sima mapinga pe na sima mokonzi mboka. L'air torobando kende na terrain. J'espère que boroya pe na biso partout bisika toko kende. Tobete la ba congolais lisolo abitumba oyo po bano ya biso bazokola. Ba comprendre déjà au bas âge que bango pe bazana devoir vis-à-vis Yamboka. L'avantage de la position au président Zanango Lelo, c'est que Zola Moussa biso nyonso. Pour comprendre que ceux qui ont battu le Congo, n'ont pas battu là. Ministre Santa Lobaki a biso loko tozo compté à Liboso Zananou, biso moko. Donc, bandeko bazana diaspora, bandeko bazana kin, bandeko bazana ba province mususu, bazala ya telema. Pona bandeko na biso bazana Bukavu, Goma, Ituri, pe na ba territoire mususu, Ituri ezaka mususu, mais bango pe tozana besoin ko exprimer tous les jours solidarité pe soutien à biso regard ya ba agissement ba groupe armé zakuna. Mais ba o bazana Goma Bukavu na ba territoire sous occupation. Il faut bango pe batelema. Botelema boza la vigilance parce que batouane loko balingi ezaka ko boma. Momona kindenge bazo sala ke bana na biso ba kende ke la cité.
wana ba crime de guerre. Bomoni pe lelo na Bukavu eloko basali. Ville au bango moko baza ko sécuriser entre guillemets haute surveillance. Mais comme bazara ba terroriste ba koti makamba ba attentat. Bombe explosée. Volonté na bango eza moko ko créer ce climat il y a terreur pe ko bangisa. Mais kasi biso ndenge toza ko telema ba congolais ya ba province nyonso na ba parti pe mususu nde toza ko telema ba compatriotes baza na Villa Goma Bukavu boye ba ke boza bino mokote yango na mikolo ezali ko ya alerte ko fungwama na makambo etali mobilisation to s'assurer que ba congolais baza kuna ba mona pe ba marque ya solidarité à ba congolais o baza bisika mususu ndenge zo salama na makila ministre Santazo pesa. Pour étoile imprimerie oyo ekangi masolo awa na kati ya ville province ya Kinshasa. Yo mtozali na besoin ya ko imprimer biloko nyonso oyo ozali na yango ezala bic chapeau nyonso tu ya mutuya oyo kozala na besoin ya kosala impression na yango adresse ezali semoko na Pro Étoile. Marche de santé 2,5 $. Anniversaire kaka na 2,5 $. Collation toujours 2,5 $. Meeting nyonso na 2,5 $. Pro Étoile agency tozwami na boulevard du 30 juin na commune ya Gombe na immeuble ancien gare présidentiel local DM4 tozali wana mobimba. Pro Étoile agency tozo servir nyonso kaka lelo osali commande lelo ozwi lelo. Kambola la Kinshasa omona makambu bapara ebele na kati ya mabala ya bana na bango soki a discuter na mobali tope mwasi para azwaka toujours par ya mwana na ye akotelaka mwana na ye okanisa kaka mwana wana mususu azalaka na baparati tozo ba detail na elima ya KNB News. Kutu basoso balingaka te basimba bana na bango kasi oyo bapara ebele bakomi kosala ekomi kolekela batu ekomi pe kopanza mabala okomona mwasi mobali bazalaka na ndako esika moko soki baswadi muke mama bokilo aye kote na ye akokotela kaka mwana ye ya mobali mwana nga asali eloko te mwana ngai ase komportaka malamu seke yo nde baedika o bien te na famille na yo kote mususu pe mama bokilo oyo ya bota mwasi okomona ye wana ye mbangu akondane mobali ke ozali mobali mabe seke ba besoin ya mwasi ozali kokokisa yango te yango ezali kosala ete boswanaka pamba soki omoni olembi mwana ngai zongisela ngai eske comportement ya bongo kozwa ba parti pris eza malamu to te esalamaka presque na bafamille ebele majorité ya bafamille ya bacongolais sur 100% 80% baza na politique wana eza babokilo ebele bazalaka na bitigi ata mwana babali ye bahonore aza mobali na ye mais soki likambo ekwei na kati ya foyer ye fa défendre ka mwana na ye jamais osangisa bana mibala yebaka oyo mwana na ngai mpe mwana wana asangisa ezalaka te eza biloko oyo ekoza basort nango plus tard baconséquence nango eya plus tard mpo na nini mpo ntango mama yo ole olakisa mwana na yo chemin ya vie yo ndenge obotaki ye mpe lobi ndenge akobota akosala foyer na ye yo kozalaka te un jour ye akotikala na mokili peut-être ajume koki oki ye azokontinue mais soki otiki ye na defo wana bosiko lelo soki ase retrouve na situation wana mama aza te papa aza te aosani aosuka wapi donc eza biloko ezalaka bacomportement mabe na bamama ya mabe bamama ya malamu mpe bazali oyo bazalaka soki kenyo amwe mpena likambo ezala mwana na raison il faut baisser nano kita mobali azalaka boye mobali azalaka bakendaka yango boye te nga na posa moto epela te mpo eza chemin ya vie il faut kutala makambo opokola memaka yango boye okomona ekoede yo un jour vino ozala bien bazali mona mpe mwana akendaki likolo me mwana azongi tali te mama na nga aza mama malamu mobali mpe akozala betizaki mais suite ya comportement ya mwasi na conseil ya malamu oyo bapesi ye omona mpe mobali ye mo pa changer adeside te natiki makambo donc bapara malamu bazali oyo baza malamu bokontinue osala malamu bozwaka para motu te boaffecte mpe bamama oyo baza mitema mabe
balanda comportement na bino bino mpe bamama bozala na comportement ya kosepare na ntango ya likambo bochange bosangisaka bana ezala ya mobali ezala ya mwasi bazalaka ini ata na problème po foye eza problème ntango boza na libala yebake baproblème ekoya alors bopelisa moto te bobomi moto bolakisi bango nzela po lobi mpe bazala malamu donc il faut zala bongo. Merci. On peut retourner à un kilo. Moi, ça opposé rapport à mon bail. Il est pas là, côté à Catholique, moi, en calme, mais laisse à côté de moi, moi ici. Oui, ça des ordres de comportement, on les a bien dit. Les a bien dit parce que moi, dans mon bail, à Zara, moi, dans ma maman. Moi, ça t'a raté, moi, dans moi ici. Moi, si moi, mon bail pas à moi. Dans le Cambodge, il faut bien que ça va, on y est. Soit si bien si moi, si moi, dans autre bien si mon bail aïe, bandit, on se dit, on calme, parce que Zara avec moi. On vient avec moi, on a pas avec maman. Attends, on va beaucoup de Zara maman. Yango na force la na calme, Cambodge, tout le monde fait dans mon amabé, le site de bana moi, moi ça qui est pas bon. Ma beno yango na ndeso eloko liboso moi ça va ranger pas na yemo za ba discussion ba ça na mbaina so discussion ezali fo moi se vient en charge pour bomber ici et na ça rapport on ka maman na mutara ba comportement na nous sommes na chocho ba beti no ba no mo c'est ezara non faut tika makambo so likambo eza do réglement calme moi sina mobali nde ba ponaki nzela na bango ya bolingo mama papa yo soki okoti okoya kotika na soni pamba po bango nde bayebi eloko ni bazali kowelela bango nde bayebi batani ni avant boyeba bango basalaki déjà pe bayebi comportement ya moko na moko ti bakoma na libala bino boyebaka te tika kokota likambo ya mwana na yo ata kutu azali héritier to héritière yokela pe mwana moninga mawa peut-être pe akoki kozala na raison mama bokilo to pepa awa nde tosukisi na édition ya mokolo ya lelo soki bolandaki biso kitoko na bandaku bopesa merci na équipe technique ya KNB News oyo ezalaki wana na kosala mosala kitoko pour ke tokoma malamu na bandaku na bino information ezali kocontinue na KNB News page Facebook na TikTok KNB News pe na chaîne YouTube KNB News information ezali kocontinue kuna 5 jours sur 7 informations ezali ko continuer na ba page na biso magazine